Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabingami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba batuna kapona koyeba ngana tuna pona ina yekola ina tuna mutuna tozofunga na mukanda ya Matthieu 5 verset 22 Matthieu 5 verset 22 kuna elobi na bisoni oyo petanga na wayo tanga vraiment na français na anglais tanga pena na wayo sala malamu kuna Yesu Kristo alobi moto nyonso akobenga ndeko na ye idiot zoba bolole nkata na kizombo azo mérité batinda ye na moto ya lifelo akende kozika anienga siko mutuna na ngai na kopesa bino yango na ba verset bokomela ngai Luc 11 verset 40 Luc 24 verset 25 Matthieu 23 verset 17 mituna na ngai yango wana botanga yango sima boyebisa ngai Yesu Kristo azali na lifelo to Yesu Kristo azali na lolo. À vous.